gouvernement oyo ebimi ya atuma bibwana d'abord remaniement wana ezo correspondre na union sacrée kaka bilongi oyo ya kala yango kaka azongisi alors ezo sala biso passe akoti atu ayebisa biso ki aza na union sacrée et tozomona ke comme si union sacrée ya maloba kaka mais sur le terrain rien même iti aza wana ça fait 2 ans mais tozomona mpe makambo sur le terrain ezotambola nango te yango nde sikoyo tokotala na 2023 manda nini oyo tokopresente na population à part ça tozoyoka kota ya UDPS banome mais bato banome na kota ya UDPS biso toyebi bango tozoyoka kaka honorable moko boye Billy c'est lui qui gère tout qui se gère à tout à l'exception de rien. Pourquoi? Donc, na commission ministère, ce n'est pas normal. IDPS est allé parti moko de lutte. Tangu makamba nomination des alliés, faut transparence ces alliés. Mais ce que nous avons constaté, quand il y a du travail sur le terrain, les combattants bazo kunda sur le terrain. Mais tangu tu partages goya et comme 2-3 personnes bache batu na bango et puis na ba cabinet ezali batu na bango bakocha, ce n'est pas normal. Même ministre oya santé oya outi, même ministre oya santé oya outi mandia soko kena ba cabinet na ye moya so ba combattant ezate kaka bana na ba membre famille siko ba oyo ba outi ko nommer sous biso ba combattant toyebi bango te alo sikoyo au PC ministre olingo zwali susu cabinet non soki olingi faut qu'on a politique, il faut compromis tango che titulaire et c'est que nyonso o etikali bosana ngo ba fédération pe ba se retrouver toza ba escaler na bino te quand même photos à la quand même faut la même reconnaissance tango yo gouverneur ba poste ya parti comme ko pesa ngo pas individu. Est-ce que ça la bongo? Ce n'est pas normal. Alors yango ndo zomo na pe yango ndo moni yango nde ozomona gouverneur atu biso base ya UDPS fédération Matadi. En tout cas, les autres tombent au Ganango. Donc, on les pose au salon, et l'autre côté, sur le terrain. Donc, les autres ont la responsabilité, pour consommer les alagas respectés.